Pona nini nga na bimara musique ebetaka te. Nayebi te tant nga nazonga omona musique ebandi na sima. Nayebi te. Nga penza nazwa na nga batan wana te pe naza pe na tan wana te sauf kaka nayebi yango eza plan moko bien. Mabouma était qu'artiste l'auto solo lango aux alibanda et jet set R18 qui dynastie bimi tous les volumes un AD nango étant qu'artiste aucun coton combien dans l'itoy oyo zala nango parce que man nekobele parce que banalise ba bengo disque mo sans âme disque mo simbate yo étant qu'artiste nandingi kotambola ko circuler même sur les réseaux sociaux même dans l'environnement dynastie comment dire en fait obi tellement naza concentré makasi na Patatum nazwa pena tante ya remouver quoi. Okay. Donc au cœur de l'Afrique se situe un grand pays aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. Lokola ndembo ya makolo manana vita masembena lipopo bijubele sa garçon suisse merisindani lilisindani laskoni mobutu oyebisa national golf na aux États-Unis oyebisa Manix Mambina Christophe oyebisa honnête ele bouve oyebisa Milanu Odase oyebisa Rubi Mui Shiko Yesana Yobali Oyo Yebi Kamadima Nabama Noa. Voilà, vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, partout dans le monde. Awana Concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Bonjour, bonsoir. Et de prendre à la RWAPI, Bokota la Bissou Awa, avec Alex Mandimona Moulouba, le Benjamin de la presse, Mona Bamama. Autrement dit, mon entend de votre domestique, pour partager vidéo sur les commentaires. J'aime de vous saluer, vraiment plaisir. Un grand merci à Riké Banza qui est derrière la caméra. Merci infiniment à maman fille, maman Masolo, et à papa Odas Milandou. Une dédicace à toi, l'unité, le seul président depuis Evry pour Coronne, président Jacques. À Zota la vie sur la Moni, agence de construction d'Exalol All Buildings. Voilà, on a profité, maman refait sa mot que le directeur architecte Innocent Mouchi. On est là-dessus depuis quelque part. Un grand merci à toi aussi, mon frère Rani Kianda Momoudou. À Zola Nabi Soli, 26 000, les pauvres de la ville, papa la super NG, mon bien. Sans oublier Mayolanda, Julian Antita, autrement dit Mayo, mon thème ingénieur de Mini Kialanda. Depuis loin dans l'annonce, le moment qu'ils ont Mabouma, la base, l'homme de Patatou, sur l'année par rapport à l'actualité, de l'état sur la Patatou, de l'état sur le monde. Déjà invité Mabouma, la base. Tout le monde. Ouais. Wana peno lobinde na lingara muntu munene ye au frère. Bonjour mon frère, namoni lisusu namona mwa kala. Namona mwa kala oyebinde na oloba tina na oloba boyebi. Donc auto oloba on a télé te cause. Santé. Ouais, santé pepele ngaso talo mona kia muto maduswa nzoto eza moko mandefu eza moko azope magitoko. Azana propre, atimo Givenchy, atimo Versace, atimo Adidas. Donc mon a été super bien. Nangolo toujours. Ouais. Voilà Mabouma na base Patatum. Toko mieux Patatum. Ouais, Patatum to commis déjà tout tikali na chanson moko. En plus ngape na sisa na ngoyemba tikali dédicace. Pardon, tikali vocal na taba dédicace. Après pour toujours attaquer déjà le clip, le titre Moussou ici là, il faut attaquer le clip déjà. Donc, on a évité bateau balingara mabanga. Bateau balingara mabanga, na tika na nga na nzembo moko. Na boaki déjà bateau. Na boaki bateau. Espace na nzembo chanson moko en espace ezali. Espace ezali vraiment non na boaki bateau espace ezali. Donc bateau balingara mabanga, babindeni bazwaranga.
c'est ba bois qui na bango lisu na ba réseau na ngai nyonso ezaka ba mabuma basi ba réseau na nga to kaka ba mabuma basi oki na Twitter omona au base Führer mabuma donc ezaka ba mabuma donc ba ozwanga to pangani to yeba ndeni osala donc to sala yango ero po ezala te o mabuma loba itatika biso gidiba po bilo ezo bimakala te et ça la paix batu bien à palais partout dans le monde quoi. Donc c'est ça. Voilà mabuma comment na ilo comment la mingi bino ba artiste musicien problème ba producteur mais ningo signé bo pas tout bima producteur azana nyo ça on a fort na yo moko kana bato ba soutenir roto vraiment na maison de production moko ezana sima no chopé quoi na minute producteur azana nte producteur ezara ngai na tata nzambe. OK. Mais c'est pas mon ani na ye mabete na rozwa na pesi mikumba na ye quoi. Sauf que toko zela raté ti producteur aya po biso kop na biso yango so tozo zela to daenzala marambo to freiner ozomona atape bato omona rawana so banani wa omona rawana oh asai bazong sai bo ba on peut bazala un producteur te batu misuku ba oma olela ndeni na bobetsanga place boye moi ba beti ya ofeli. OK. Tellement lelagi. OK. Olela batali ayepa olela to beti ka wana. Après omona ya olela ndeni nga na sala eboye banini bo batenga la te. Oh, usko olela so. Donc maman pesa na ba artiste pe bokoma pe na tamo penza ba production pesa te to ezala elo nyongo sala ki bobeta no pe bongo ya bofele nan te ezara siko na bato balelaka. Ezala ba misem su na mboka na biso balelaka fort. Balelaka mabe omone yo ebi pena jo pena deux fois te mais so avandi ndeni nga na osa boye te basa isanga pe boye c'est que bino mbo sa akomi bakoma ko imaginer tant muso eza Freddy Ndonga la Irlandais ye mutu azo saisa mutu boye po mutu azala boye. OK. Nzo ndeza na bango Freddy Ndonga la te eza nango Beken Umberto faiseur de prêtre yesu ko ayebite do ya monika c'est que ça Freddy Ndonga lo Ndonga la bambongo azaka na ba palais ba flat hotel belé bilambe belé do ayebika eza Ndonga la or Ndonga la te mutu anga batabi tango ya olela siko mutu oyo olela tali siko oh nga na obetsa na bato te bon nazwaika na te allez kota beta azwilika matosa ti wana sailika pib yo beti me isko azwila ke na mpala apo yo beti lo olela ya da beti silibo mota bino oboru siliko ndini atire biso te lo te ote okumo réseau na solene pi mbongo te ogafe donc ba mise balela bazali ko ngai lo na osenga na bato bazala na bala o balinga ko soutenir musique mabuma basi donc naza na ba plan eza nango te soki ndenge nini mais osala bien na kata ya monde. Eleki na ya batu te mais osala ka bien na kata ya monde. On te retrouver combien de titres na Patratum? Na Patratum eza maxi single toza na 3 titres. Toza na générique na des chansons. Bah style musique du nommé Biso wana po yoza mtasima na bigo beta mo musique mo fuma moi déjà le biso ba style bo benga ba kilelo ba fro na ba to ezama ka ba ndombolo na biso ba kumba na biso kaka. So tia fo eza kilelo te. Et par rapport à des bateaux, on bien actuellement, il y a une musique déjà existe. Ah ouais. Ngasiko na osa l'effort. Na éviter ceux qui ont déjà tant Hollande amour éternel. Amour éternel na betango cha cha cha. OK. Mais na oyemba odemba, na garder identité. Na oyemba odemba, mais na obeta cha cha cha. Au moins ndekenda wana siku eza opesa identité mboka na yo uti musique mo boye eza tokoloba eza difficile
Aussi musique mo difficile à chanter. Ozoyemba siko rumba na kati po esalake tant musique est panzana partout dans le monde ba oyo. Oyo ka langue te, oyo ka déjà musique wana, musique wana déjà bien. Esali bien, esali pe ke aluka pe muto azoloba nini. Aluki pe moyen de traduire ayeba pe mamna oloba. Donc na sens il faut kabola ka musique ekeboye oyembi boye. Donc yango wana po mokili mobimbe zo atan oyo. Donc Patratum na panzani na ndenge ya mabe style na ngai ezalaka bingunza binkanya. C'est-à-dire wana sio na bano panzango mabeti. Nasaela yango na guitare bato bayebi. Nasaela yango na guitare siko lelo na ye nango siko na chant. Omona lelo na ye nango na chant nde nazopasuka nde nazopanzana. Naoke nango ndenge ade okito mona Suisse alingaka donc naoke nango bongo na panzani po bato baza sunelo ozwa te na nzoto. Ngamo ifuna mizwela ifuna misaela. Donc ba style ezali na saela bingunza binkanya na saela matuvili boati na disque na bango mo uto tikala wana na tikela ba mo ba mieti ya nouveau style na ngai tete lotilo. Donc na tika moi mieti ka alors tika to zaki na dynastique avant dynastique na otanga na ba kombo te te ba kuma ba tata so te bayebi aux anciens basistes ya groupe Chetty kasi likati kasi on a zolo tika to na dynastie to tika to va dynastie bima na tika ba plan kuna na tika tete lotilo kuna même mieti kaka na tika moi mieti na tika mieti boyo ba oyo ko siko mobimba nango siko na Patratum mais mabuma était artiste l'auto sur lango aux alibande de Jet R18 qui dynastie bimi tous les volumes NAD nango étant qu'artiste aucun coton combien dans l'itoy oyo zala nango parce que man nekobele pe parce que banalise ba bengo disque mo sans âme disque mo simbate yo étant qu'artiste nandingi ko tambula ko circuler même sur les réseaux sociaux même dans l'environnement dynastie comment dire. En fait, obi tellement naza concentré makasi na Patratum na so pena tenter ya mouver quoi. Donc ezaka monde bo kanga na répétition bo. Donc ezaka mouvement na ngeza na répétition place na répétara ya kitoko chez Dadi na bandala en face à terrain municipal donc au mona ke ba place na tambola ngo so na ki mission te na répétition so na répétition te na studio donc si konde pe na lekela wana banzela na leka za musique ebeta te so na ebiso ne na za leto sisi répétition boye toza na terrasse na ebiso VIP ya kitoko chez Dadi na bandala place na répétara mais to vandi bo ka musique ebeta te musique ebeta te pona nini nga na bimara musique ebeta te na ebite te nga na zonga omona musique ebandi na sima na ebite nga penza na zona nga batan wana te pe naza pe na temps wana te sauf kaka na yebi yango eza plan moko bien na participa pe na kati na yebi yango déjà donc ilo siko eza kaka na yebi na nga yango que eza bien mais pour les KO yo kaka boye na oyo ka ba planter na okuta na musique te quoi en fait donc na okuta na ndule te na nzela voilà mabuma aujourd'hui le lot mona na masula ba poto ezongi et tout le monde bientôt là Jet Set et ce qui se produit aussi au niveau Europe. Tout le monde a eu autant fabriqué aspect par français réalisé à niveau Europe et tu remarqué ancien dambu par contre que ça la position zonga pembeni ya ba patron na bango to ba leader na bango place soit que ça la bomba baye ba na makasi et le ceux qui exemple c'est qui mabuma na base ozonga et pas faire le pour participer à la semaine opinion les amis. Eloko wana esala matin en fait
oyiba makambo oti ozo yaka na banzela wana nga namona yango neti ba biloko mo boise sila nango ozo esiko ozongisa yango naomona ba masolo mo akala neti elamba mo akala ya supana eleka lelo ezongi naokolata yango te ozomona oyo soni pantalon ya supana bavie na biso likinga bashakado wanaolata omona donc babiloko mo abongo te kozonga kuna naozonga te te naozonga te nga nakoma deja na makambo na nga naosala makambo na nga nazoluka vi na ngai donc vi na nga nde naolukela yango nasala entreprise na ngai MB League Music donc esimba sunte wana eza neti bokezwa vi na biso ntsoni vi ntsoni nde nini oya tokebeta arena wana obanda simba suki olobelo moyo moyo bakesala te donc osimba suki oloba noyaka olobaka biso na biso ba leader au comprendre siko place naza biso na biso ba leader ya lokola pe ozwi nani bina file oyebisi ndeni file mo nde nini tokota no arena kokota na ye mais il faut atala siko calendrier na ye donc na sens wana eza nango mabe te mais eza likambo ya calendrier naza surchargé donc il faut naniata mondoki talaka patratum ezwi temps bato bazozela yango vraiment pe esepelisa bato ntango ebima ekosepelisa bato etanga na gestion navandi na gestion tokei lelo batera ngo mona ngo glissant pena buiton mabuma patatu mebima ozo pe place ofanda pe na kina ngo pe na kongo ngo nde batoka bandeko nomsu balela musique ngo mo pasi bakoka jambele ki trop mabuma na base ofanda pe facilement nga na deja mutu mo na vanda ti nga sina vanda na ngai ezaka siko ni na osala makambo nga na vanda deja ko forcer noter nga na vanda nga na obima na kwa muna mutabeli yo mabuma deni na omona bina bato baobela mais siko faut sala onka cache cause pe déranger te pour il est à biso pela obelo ka pamba ta oya ba e mo 5 6 10 ba leo su mwelo siko swe na calcul na oti omona yango isenga pena teke to tambola ko ba otambola na biso eza ba au ciblé déjà na aucune répétition na aucune studio na aucune émission donc c'est ça quoi ba otambola ka bobimi na ye donc musu na ye neti ba terrasse wana ezaka libanda wana na okoka te wana ende osombela bato donc so na ye bongo bino mona na DJ bandi siko yebisanga so na bimisi plan na ovanda te avant biloko na mikolo na ba texte ya musique talaka tina kati ya générique na obeta pena cri mambo wana ezala te babumatonga tufe mpe bafeaturing na patatum mpona toyebika yo moko na baartiste no bakompagnaka wana eza surprise wana lingi eza vraiment surprise donc tozelaka surprise wana totika yango entre parenthèses surprise ouais. Voilà, totika yango entre parenthèses lelo mabuma to ekosolola mpe nano baactualité badisque ebele eza na marché badisque ebele eza na marché tomona formule c dynastie ezali retour tobimisa chemin de la gloire tomona insofabricas mpe na lambona comme eza na les artistes préparés pour se faire ça bamélomane bamourir à la bonne musique nabiki ubwaka ata 100% te ata moins 1% écoute na badisque mpe bandeko no babimisi ubwaka moko litoi mpo mpe bapende nyo ke osekesa mpe bafanatique na yo mpe bato balinga na bonne musique ntango oyoka badisque wana fi kani selo oyo omonaka exploité artistiquement apusi mwa level par rapport à rumba ndenge ebetamaka vraimen na te baplan eza nango bien babiloko nayoki eza nango bien nayoki sauf que nanu navandeli te
omona babilo bango eleka nde nini mona mwa télé ponga vina parler na lingaka te musique ebeta trop mpona lifanto lifanto wana moki etalaka kosi 3 ans il faut atangatanga nano faut atangatanga nano apasuka nano donc nakolinga te natiela ye bamusike trop eya komise nduliste pam oyi fois ayoka atalaka no badocumentaire atalaka badessin animé po avancer mémoire aliaka bapasteke trop ozomona mémoire mwana efo ezala kitoko so bandele bandule awa donc aoyoka eloko moko boye osoki nini aoyoka eloko moko na litoi yaye oyebi kaka ndule mpe so ezalaka agréable à l'oreille eloko moko evande na litoi ya mwana ngo moyembaka yango akomobinaka yango etikali eto pa linie wana mbamo donc faut tolinga bana na biso bakozala na bango tokokanga te tobotaka mutu me motema te kwa tokokanga ngo te mais sauf que tokoki koencadre bango baya kote biso tozali te po mosala oyo eza pasi eza pasi vraiment batika biso bapere na bango lokwa tokufa mpona ekolo déjà yango tokobundela bango kwa donc c'est ça nayoka na ngai nayoka babiloko na ndenge batele kaka so ozape omoni mwani hériti abwaki omona otire mwa attention nzembo yango ya bien par rapport à ndenge ayembelelaka asali mwa suu boye omona po soki ozalaki boye so obimisi diske fo ekoma boye fo mataka so ozokita mabe fo emataka nalandaki chanson moko namona ye ya clip na télé boye eza bien promotion kaka bango bayebi na bango nde promotion ezalaka donc promotion kaka makambo eza nango bien eza vraiment bien côté pe nani côté Fabrice asala barumba ne déjà bien asalaka baeffort pe ya bien nayoka babiloko na bango eza bien baoki bien. Voilà, ma boum auto répété pour tika na biso yo to ko kango tambele te na yo zala na jet set wana excusez ngani na ozo ngila sima mamu nya mo jet set to to landa ndeko na yo Bercy bo zala te na jet set à lobby soki zala yo bo zala ki na orchestre mo soka Raphaël Bisinze Tony faire pour le bandon fan c'est nous pour la photo manzi mwango super abisaka disque no obenga toko so eza banzembo beta ba fan da pour batala billet aujourd'hui le faire rigolo après pour intégrer beta pe ba featuring yango ya ba musique ya libanda et vitesse que c'est solo promesse que donc fallait pendant bin sabanini faire rigolo za kiona pour la pour minimiser la présence na ville. Non, la présence na biso c'est faux. Natikala omona ngote sauf que na yebi disque soki bimi il faut koyoka ata oyoka ngo na batu te oyoka ngo yo mo faut landela pena noko akende nini ponga pena ya ndenge nini mais ya kovandisa tovandi boye tovandi non c'est faux nayebi te soki basala bango mibale ya kovandisa biso rien nayebi te soki bango mibale basala ngo ya kovandisa biso rien soki olandeli ye oyebisa bino bien ezalaki soit bango mibale bon nayebi te. Toi, j'étais comparaison à Falina Ferrego, bateau et l'Obisara bateau belé. Et ça, la différence, nous ça entre les deux artistes et Wana. Falina Ferrego. Différence, nous ça là, au Kabula, par rapport à la comparaison de ça, il faut chanter, il fallait l'équipe ferré, côté pour la faire à l'équipe, côté où il fallait, comme ça la comparaison entre les artistes. S'il faut au Kabula, c'est le plan artistique, il faut au Kabula, eloko oyebi eloko à chaque fois naolobaka nani Deshini Inda garçon réel abenga nga signalé nga ayebisi nga mabuma na otalaka ba émission na yo
nayebi te soki olanda ongabi naolanda te po soki nalongoli ka émission naozala okipe mingi na patratum abie nga naotala naomona bato baofingaka nini boye esala nga bien te yango bafanatike yango mpe boye nde nini balobi kaka oyo soki fanatique akingani bandoki mpe baya na kati wana bato bafrenaka na babeni bakota ntina bakati oyo soki bawario babolwa banani baspiritas baprofita bakota na kati wana donc yana partout sauf kaka kenge soki oza mwana nzambe le akoka ote ma oya omeka bango bakuka na te oya pena koti pena ta neti ndenge oncle nanga de Chine yebisenga natali na bi mais oncle il faut comprendre que bacho bazali eza nango pas mal bandoki bazala na baofinga baoloba mabe ata ozoloba bien bao bamonaka tu pembeni nyama ye byazela ye tubenga na ye tufi na ye yo osila obeta nini yebisenga babiloko wani bomanga na oseka me eza nango normal côté eloko lobi wana naopesa ngo encore lisusu naopesa ngo ngai bango mibale namonaka aigle aza chanteur en plus aza courageux. Aigle aza chanteur, bon chanteur, en plus aza courageux par rapport à makambo asala omona te makambo asala aso oza courage te osala ngo te makambo asala aso oza courage te osala ngo te sikoyo kote wana nde eza bo bafii nga deja so otai na se wana bacommentaire nazwi eloko te baniati nga plan Comment on y a un mère là, c'est là été mais qui va venir dans le kikando le bakota. On y a été na mère là, c'est là été na tali mère là ni pena pour héros finira maman na sali. Vraiment. Ils en ont makambu qui sont au là par rapport à la question na yo. Siko côté wana siko na monaka. Côté wana na monaka siko bon chanteur pe isusu. Bon chanteur, mais sauf que côté les mapinés à Makasi. Les marana bon menangwiti. Ok. Les marana menangwiti. Or les mambouis c'est na oui. Batusi bazana ba ko ba avancer. Banati ndoti ndigene yesu. Outside. Voilà, va pousser yo. Boutique ko mo te mo te o me pasi. O mona. Bati su ba ko mala ba bongo da otani ya. Batu ba ko pa ite na 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 eloko. Ata na vani na eloko izai. Siko ko ke fanatique o te eloko te. Poussa na kuna. Poussa là par rapport à la rivalité. Poussa la bisoko. Les abonnés bilona c'est tout ce qui est kaka pona na différence oyo mona rapona artiste mibale moko za courage moko atelema na mwite voilà donc ce qu'on a tellement na mwite yo za na ndako wana problème ngo za la net parce que bela bande kono ba bima peka na ndako wana baloba minga courage bo maka côté wana. Est-ce qu'ils ont réellement courage, tout les ayemoko artistes ndangine mambo qui ndeka na bongo fait ça neni parce que bande kono bele ba ba courage ne bo maranté artiste kuna maman mususu ezara entourage qui pour les pianos tête pour vous mettre à temps c'est ça que soit ko to mo wana ena ba pakende ni bana wana pakete iloko nana uta no pana yini yo moko tili laisser aller si ezali bato baolandaka ndenge ezokumbela bango donc fait tout banano na ye moko mokolo plan donc atoura pardon totika
Voilà, merci beaucoup. C'est la aucun sortie officielle parce que c'est peut-être embellé ou macan. Je pense que nous sommes le 27 avril. Jour anniversaire. Un événement, jour anniversaire, on a bien ici bateau au Balinga au Gaba. Le la Jimmy Lunga groupe Mosolo. Voilà, ma personne se fait comme maman parce que moi c'est. Il y a mon oncle déjà la Stani Bamba honorable Manzouangani, la Francis Mafuta, le 27 avril, nous avons un concert d'anniversaire. Toujours chez Dadi na Bandal en face du terrain municipal. Donc déjà avenue Maïs numéro 5. Donc tout le temps le 27 avril. Voilà nous a date avril et anniversaire nanga. Mais la date on a c'est avant le 27. Donc on a fait le 27 avril chez Dadi na Bandal en face du terrain municipal. Tout le temps on a 4 mois de tout musique et zala. Donc il y a Soso, Arubuaka, donc au monde. Donc il y a bon un mot peut te pélisser gâteau, te souffler. Donc musique les autres qui ne battent pas déjà avant coup il y a pas de gâteau, on a oublié ça mon jour. Et on les gars bien donc on a bien ici Bambaya, on a bien ici Nicole Malonga, tous en Nicole Malonga moko, mon ville, mon Kinshasa. Donc, tout le temps, le 27 avril, on a bien ici sous Benetoulo, moi aussi, à Mouindo, Kafu, des Chines, d'un garçon réel. On a bien ici sous la vie, on a Edim. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. Manix et Mabina, Christophe Oyebisa, on était les pouvez, Oyebisa, Milano, Audace, Oyebisa, Louis Moui, Chico, Yesana Yabali, Oyoyebi Kamadula, Namama Noa.